Kabaka, c'est quoi erreur grave. Bobo qui crie wana. Tout na nini. Erreur grave, bobo qui crie wana, ba te crie wana na finga la mutu. Et puis mutu na zaka na orchestre. Akabarate. Oh. Naleni. Babouaka crie sans koyeba. Raïs donc babouaka crie sans koyeba. Crie wana na finga na mutu. Moi zana n'est pas kabosaka kabate. Des fois te. Non, t'inquiète na kombote watu za kuna baby maboko flambeau. Asa wana maboko flambeau ya to sali nini. Saka, oui, okoma. Pensez qu'à Naya, orchestre réturnable, on a 50 animateurs. Naïbi que vous êtes belé, vous êtes potana, on a un coup de monnaie dans Bangola, bino botika les potam sous. Moi, chance, c'est la roko, c'est la rale. Non, non, c'est la thé. Non, c'est la non. On a même bateau. Des batteries qui étaient. Non. Des batteries qui habitent. Oui, casting. Non, casting et ça la maranango. Makambo non luba cadette, la mbote, la belle dame de Paris à Yebi. Masanangai, Papi Villa, Nzambe à Lyon. On a bakisi quoi. Ma Papi Villa, Nzambe à Lyon. Au moni, le problème est quoi? Na ucho loba awa leader na leader azana ndenge ma akumbilaka makamnai tozaki ebele du jour au jour héritier watanable bingana rabatu biso tosikala kaka du jour au jour héritier watanable abingana rabatu biso tozalaka le provenir Kasangi depuis Kasangi garçon moboka museye azalaka wana mais azalaki na liste bato ba fo bakende biso totikala ti lo totikala 9 na ndenge ya idée ndenge la poule gamimela makambu tozana masana biso kunzardo azawana brando la avatar mwana mimichike vazawana na petit na biso plata Raphaël Ngindu, I'm your brother. Raphaël Ngindu, vraiment la pesio mokako soit kende liboso zo sala fierté na biso Congo promo oyo ezabu ya busambate tembe na mutute mikolo Congo promo nde trois fois Congo Promo TV boya sel mokilina esia ingénieur a fini nous petit non monsieur ouais Congo Promo TV toujours en direct pour la Portoneuf Belgique la Portoneuf ouais balobi Raf Ngindu Congo Promo à suivre come on yambi toujours idéologie ba bibola nango li solo oye ok esimbi aspect te ma solo c'est fondé silite Congo Promo toujours grande puissance come on www.congopromotv5.com chez Raf Ngindu. Congo Promo qui torcos net na film. Congo Promo babundana nango. Babundana nango quoi. Comment États-Unis d'Amérique parce qu'il est tous à Boston ou en Raf. Congo Promo monde entier international, n'est-ce pas? Donc qui ni dobi biso de kota tina bakini. Tara Congo Promo to kota partout. Bango ba limiter sur le kota partout. Donc on a biso Congo Promo numéro 1 ba site tout. Congo Promo. Ouais. Pour Congo Promo abi Congo Promo né au site pendant ma BTP na pour ça site dans le niveau des États-Unis des fois. La qualité c'est notre passion et votre joie c'est notre bonheur. Alors voici pour vous la salle des fêtes des 4 filles pour tous vos événements. Cette défaite les 4 filles pour tous vos événements, baptême, anniversaire, conférence, séminaire, mariage, une seule adresse, 1 rue René Mayer, 77 127, lieu 100. Très chers internautes, merci beaucoup pour votre confiance et je suis très heureuse de vous savoir encore très nombreux en train de suivre cette très belle émission qui est présentée par moi Dada International, la réserve de la presse. Quand des bouébi une émission na di solo, to yambela rabino ba artiste, to betaka ba ma solo, to be sabino ba information pour ça la bien makasi na ba oyo balanda rabiso. Ngala lubango na zala na sengo mingi so émission di solo eza parce que bino boza et puis bo linga, tant bo poussenga Dada la boy international mima boy lukila biso mutu boy toyoki boy et ça la anga bien makasi nazanga mon côté nazana Raïs Kangi que derrière la caméra. Merci beaucoup Raïs Kangi. Oh, sans oublier de dire un grand merci à Raf Ngindu. J'ai toujours dit c'est lui qui est le patron et le PDG Mokonzi. Entre lui et l'argent il n'y a pas un trait d'union. Raf Ngindu les lots tozana artistes et musiciens et puis
boyebi déjà na yamba une émission na nga ya lisolo to beta ba masolo so na bandeli susu ko yambe eza sur demande na bino et puis eza sur demande eza pe mingi pona ba makambo oyo ezobima pona bango ya on a ngaki to na yamba lelo to beta na ba masolo to eba qu'est-ce qui se passe et loko nini ezali ensemble na ye nde to koyeba ba masolo et puis bokoyeba soki eza nani ton raisa ko meka mpe ko fongola biso. Merci ebele na Serge Mpianaki le coordonnateur. Merci à tous mes confrères et tous mes consoeurs au nyonso toujours travailler na bango na katia Congo Promo. Merci beaucoup Raisi Kangi habité so ko fongola nga po ba to nyonso bazolanda biso batisko mona oyaza invité na nga lelo. Merci beaucoup Raisi Kangi ton ba fongolinga. J'espère que il s'allie plusieurs et belé na batonyo soizo ta la biso de partout dans le monde entier. Kandé na lobaki lelo tozana Grenade. To beta ba masolo tronaye. To solo la moi trop pour alobara bien yango lelo sous to sepeli to zalana. Bonjour Grenade. Ouais. Dada international et Mboka. Il y a partout dans le monde entier. Ouais, donc ça va quoi, par la grâce. Bonne santé, tout cas qui a qui n'a moins problème et accident, je sais pas si tout le monde est aux autres. Non, ça va bien, j'espère que tu as réussi quand tu as senti qu'il a bien, bien longtemps pour la thé, mais par la grâce, donc ce qui était, n'aime tout ça la thé quoi, au moins qu'il y a, tu as qui m'a donné normal. Et puis s'il fait émission en télé, il m'a donné, on a bien. Bonne moussala cassé. Non, moussala, c'est bon par la grâce de Dieu, de tout le barrage sans Zambé, Mawatro. J'espère que Grenade c'est un bosseur, Grenade c'est un garçon qui se comporte bien. Donc Moussala ça va, tout ça tout sur la nave. Babi Grenade c'est un bosseur, né moral ou ça bien. C'est quand on a to yeba Grenade c'est aux awapi. Poto yambara awa, izala ki to beta ba masolo ba obayanda biso na Congo Promo. Ba yebi ba masolo to beta na Grenade po na zonga simate. C'est quand on a to yeba ozo évoluer wapi. Po au prometteur na ba fan na onyo soki okende et pas faire rigola. Mais to yebité to zo sentir présence na hauteur sur le terrain, puis to zo bater ce qu'on zo travail. Question au kilo hein. Question un kilo mais il faut répondre quoi. Wende batu ba qu'il faut mon na côté mo boye. Pas faire rigoler. Omoni leader azana ndinga mimela makambu na ye. Leader ana ndinga mimela makambu na ye mtu musupa kutala ke donc tiki na yo donc ya lingine bongote donc isimba ki na ngote na vande na ndaku. Pour votre information, batutu bolanda biso na Angola, na Afrique du Sud, na Europe. Cadette Talambo, la belle dame. Donc, on a la latine de Wata. Et pas ya héritier Watanabe, la Pulga. Bref, 32 degrés. Ouais, le magma. Nazanaye, tozawana, tozo bundaka katoi, ba ou to sala lobi quoi. Ouais. Tozo bundaka katoi, ba et l'autre to sala lobi mon Grenade. Mais to robeta ba masolo parce que to ebio ozala ki epa ya kabose, tanto yamba ki ozaki uti ko longwa. Ozo luka place o kende. Obeteli bana poto, obeteli ba fan no li solo ke ndenge naza boye nazo ke ko s'intégrer epa ya Ferregola. O longwe pas Ferregola, biso to ebi ke kende pas Ferregola pour nous remplacer Bercy. Ferrayamba qui est bien, yo siko lelo linyo boya ndengeni. Déjà ngana boya ngote. Koloba vraiment que ne pas faire rigola c'est trop dur parce que nazalaka déjà. Ouais, nazalaka déjà na longwaka vraiment comme tel nazao kenende suite ya ba comportement on a s'appelé la honte. Batu déjà batala la musique ya Congo trop baebi il a des concerts été comme en Europe, bazala na ngonga Grenade nazala na to anima on a masananga kunzardo. Au moins ne pas faire rigola départ ya mona mayo ano choloba. J'avais pas envie ya okende orchestre wana mais fond nanga isuna kunzardo benganga ya uza wapi natali seki no nazabu tata nanga biso tozu départ mobwe minde na yebeli opena ndengo panzaka leader soka yokio en tout cas place on isa yo kunzardo ya na palin tout travailler ya si je me trompe pas 7 heures boyu akenda si 3 heures pensez de 7 heures à 3 heures tu vas dans mon amai tu travailles trop à kolisanga biloko ou peut-être nazo ko na musika c'est bon et puis les jours moi binganga que non leader fois mon ayo to kenda na bonne voie et pas gola ayokanga pe c'est bon tu beta banduli ba itika même en Europe mais et après l'oni ngwego lika ezaka na batu ba kenda ko yebisa gola ki yekutu nenga zana ba master na kunzardo à mort
d'après gola ya linga ki ne bongote gola linga mo be sura ba guerre mo bo ki wazana kana ye le fait que yoka ngana kunzardo to kutana ka to vanda na palin isala ye bienté finanga bouton ouais sa botanga la censure nga souté bliski nga mpo et puis na yebaka ngo pété na yebatelo ni yango esala ke non il a commencé à botenga et les katina ke na na ko kutana mutu moko bureau ndasibikanga est-ce que yebi yo eloko esala ke peut-être que au sala za boté ezara po ba memi la gola et di solo ke non yona kunzardo vous allez matin midi soir et puis na ndenga guerre linga orchestre na e alinga ibongo te ngana mona ki yango réfléchissement moko donc genre quoi or que ndenge na ouais donc ndenga na yebi pena batu pena pour ba pesa les meilleurs ya bango faut baza la tri soudé mais moi c'est dans mbali so boza soudé était vraiment bossa ilo moi malonga te bon waneza opinion et to respecter on c'est tout mais naza na ngaka quoi mieux que au sentir ozana ngati naza nazo sentir le vie na moye merci beaucoup à René Kabassel de Bruxelles Azota la biso pourquoi pas aimer kunku ya Sam kunku na bosani yote JPM à de London au Azota la biso vraiment émission zo ça la plaisir na ba fan tout ya Congo promo mingi na lobara ya lisolo pour les émissions ya dada international la réserve de la presse sikoza et pas héritier Watanabe to beta ba masole héritier boti Angola ba masole zandeni yo da mystique comme ta songi mais bon Angola la biso ba Angola Angolais les gars non bien Angolais les gars bien héritier Wata c'est un leader on a monopole ce to lobi be ko maka wazo flatter non mais batu tout ba ebiki Wata azana monopole ya makambo demain ou après demain batu on comprend non il fallait moi non muke azala Angola tombé mieux que ngala kenda ki te nazaki convalescent tozaki tosikala ki belé mais ba équipe kenda ki vraiment en tout cas batu batala ki internet donc pas match ya lo bakutu ezati ba image za ki batu batala Angola c'est bon mais babu ça elote ba mpia ka ba molili neti nani ata okenda ki te moza mwana mayo za na kata neti nani yango lo bageno to sala ki lo te ya molili wata na mboka oyo la pulga non international yebi mutu wana yo na yebi na okumisa na yebi yo tango to salaka émission o longwe pa kabose okumisa faire makasi lelo na oka montu so faire négliger ki yo lelo to komi na wata na yebi sa ki yo to betaka ba masolo lelo wata lo bibino ozali pa na faire te batu bana be émission wana émission tikala libela na kumisa faire te na lobaka ke nazo kiende wana kokumisa non na yeba malubana na lubaka kokumisa na peut-être ngande bien te na kumisa te na lubaka ke non orchestre zanango papier Hervé Aza et puis c'est nzamba sungi et puis tozala c'est tout mais pas wata nazo kumisa parce que nazo zala na ye na vandara na ye et puis naza considérer penser à comprendre naza considérer yango nazo loba mais bi ke bato belé bazo benga grenade est-ce que tozo mona yo penza te donc yo so les belé donc ba question zaka ya yo quoi à l'heure où vont les choses à l'heure musala binezo kendele à l'heure ozo mona bozo tambola na wata de bozo travailler na ba répétition ozo mona quand même ça promet omoni même bible lo barami balemi sato basangani Diela à comprendre de début jusqu'à maintenant tous en tout cas il déshabille bien en ndenge moko pena auto linga pena nzambe à salama kamna quoi il déshabille toujours travailler bien tous là qui est belé pensez qu'en a orchestre qui est attenable na kuta 50 animateurs na yebi ke boze belé bozo potana kuna yango kuto moni na bangola bino botika le potam su moi chance ezala ito roko c'est la rali non c'est la té non c'est la non ngana même batu ne batria qui te ne batria qui habiter oui casting et ça la maranango makambo no luba cadette talambo te la belle dame de Paris ayebi masana ngai papi villa nzambe ya Lyon ngana bakisi quoi ma papi villa nzambe ya Lyon omoni les problèmes est quoi na ucho loba awa leader azana ndenge ma akumbelaka makamnai tozaki belé du jour au jour héritier Watanabe bingana rabatu
biso tosikala kaka du jour au jour retiré tanable abengana rabatu biso tozalaka les prévenus kasangi depuis kasangi garçon mo boka musei azalaka wana mais azalaki na liste bato ba fo bakende biso totikala ti lo totikala 9 na ndenge ya idée ndenge la poule ga mimela makambu tozana masa na biso kunzardo azawana brando la avatar mwana mimi chike vazawana na petit na biso plata ngwangi isikana no wata vanisa na idéologie ne penza izalaka wana na ndenge ke bana mai bateka ba face moi trop bana mai ba fronta déjà moi na ndenge mais na ndenge pena ya boulot pena non akabulila ka biso ndambu si Dieu tamutunanga mbrienga mo muke so nzambe alingi donc akabulila biso muke quoi c'est ça. Donc comme il moko boye ta batuka brotala ba sipela po ba ebikote wana yo kutu ya kolobate donc dommage nde na oyemba nanga mais obike ba yibinga ba créer belé l'internet be mission bato bandela ngo ba coller ba plat ba créer nangi bimé pa waze quoi ba créer nangi bimé pa kabosé ba créer nangi bimé pa mopao ndeti nini biso tozala pa kabosé rais kanya yebi tozala ki pa waze quoi ndeti cri non nini o ba cri nanga ebele déjà kutu et pas avait na biso monstre on nous doit réclamer parce que junior wendo benga na ya na tale mission na tindele kutu leader émission na yo donc c'est normal c'est no qui cri nanga na biki batala ki mission kasi biso to yebi ngoto yo biso to yebi kisale yo ba kuzirie batonga kana nini kaka singa ba kuzirie batonga kana nini Cadet Talambote kaka singa tia soyi singe kota na tonga bongo tongelamba webi kriot ayebi beta on émission omoni siko comprendre ozoni que bango siko bakena on enregistre moko boye omoni ozomprendre c'était pas ka bosser toye mwasi moko musamarata pimelaki mwana nzambe maisangi yeba tango yebaki keza mesi yakimaki mbango palo bana bato wana moni Messia kabaka siko erreur grave babwa ki cri wana tunanga nini erreur grave babwa ka cri wana bayeba te cri wana na finga na mutu et puis mutu ana zaka na orchestre akabarate oh naleni babwa ka cri sans koyeba donc babwa ka cri sans koyeba cri wana na finga na mutu mwanza ana ne pas kabosaka baate des fois non tenga na kombote watu waza kuna baby maboko flambeau asa wana maboko flambeau ya to sali nini saka oui Merci beaucoup, je sais que vous avez vraiment aimé cette émission, vous êtes vraiment dans plaisir à Maka, c'est parce que Naïbi alobara tellement bien et puis ça leur a plaisir tout dans ma fan né au nyonso bazotala. Si quoi pas hérité watana besoin na studio. Ouais. Studio DJ Bandaki, ba chanteur, ba couler, ba kier. Et puis ceux ba silisi ba ba solo vocaux. Il y a mon leader en Matami qui dit si tout va bien les 17 ou les 18 Gogana, ouais. Oyo. Au Katoza, ouais. Donc Azouz a déjà en Europe pour aki ça la ba lead et puis moi ma blue mususu. Oyo. Il y a eu mon groupe peut-être episode évité mais à 100% Batou au bas de la retirada. Nandenga mabeti ezate na kumisa na buaka te musala retirada ezaki toko makasi le bateau bali non c'est longate nana litoi voilà est-ce que nzembu soge bimi bato basepeli nango eza po bato na bazali na ba rep poni ko maki basepeli nango on prend litoi bako ça jamais litoi donc à 100% retirada en tout cas Cédric Wata bozala décider la poulga azo bosser azo au four au moulin. Voilà. Donc retirada bina c'est bon batem ezaki kitoko barumba ezaki kitoko bato balinga pe gweta ba se retrouver franchement. Mais yo posa quand même na cru. Oui, pourquoi pas dans animateur dans orchestre. Et pour poser belezo mo ra lobi pe obi dada ba longo linga ya ka susu toke pas fali yo zakabo. Non, moni maramba otambola ya mabena lobaki et pas héritier watanable donc basala nko basala malamu basala nini
nazawana biso pe Congo promo to ana sima te na biso vérité na biso lo moke dada na sala sur émission internet te na sala que émission internet te taka yo tango bengi no bino wana kati pena ya palais donc batu ba yebi na raison émission te na sala émission te batu ba benga na sala émission te donc tango na ye c'est parce que na yebi parce que Valère na pe sara yo doit et puis héritier watanable na za na nga wana tala omoni la tinde wata pose la wana wata za compliqué nde omona ki wana trop capricieux yo zala na orchestre wata te lupango héritier yo kotaka déjà yo mona no se repa tongo zana la mukana na tali batu soka sepeli no tetwa yo nani bima le tibiso to tikala wana et puis avant voyage à Angola basala liste effectif obi que liste effectif pensez nazalate mais bachanga nazalate ngana opit basali liste effective bato bana orchestre bachanga quelque part abengana bato belé c'est surtout tika la d'autre part mais bato ba fan bino pe ba se plaindre pour na bino bozo respecter ou rater quand même to betata moi lisolo mukiti ndenga mabete moi biloba moi ben insulte moi ben injure bozo ebaté so we pas bino zanani omoni ko manquer mutu c'est trop dire héritier Watanabe a coquille jamais ko manquer les rois de la forêt parce qu'il a zoyé depuis bon mois si les lois comme héritier Watanabe ou batu bayebi c'est grâce à lui ranson ba changera jamais histoire CV naye ba kotanga o kaka par ranson toko manqué raté héritier Watanabe pas ko manqué raté ko vendre ça jamais mukolo moko te ke no bo kendo finga le roi de la forêt na télévision du moins que ba musicien oya ranson o ba bango ba mona peut-être bango ba longwa kati na wenye musique maison mère bango ba s'adressaka ni héritier Watanabe mais tant pis parce que belé baza na poids et la poule gâtée est-ce que éviter que non to beti disqueté mais pensez nga nazu ouais non na to beti disqueté mais nazu problème à l'oko héritier Watanabe mis $500 ba frais ba makam nanga hôpital orchestre na continue bien orchestre tous à la bateau o bazo mema registre il y a polémique entre héritier Watanabe et maison mère ils avaient mission ya wingé mais bino bato créer des ordres neti musicien ya wira nani a créer pour bazé belé neti musicien mo na kotanga kombo na été baza na pomo non baza na pomo na boss na ngate héritier Watanabe apezaka makasi on comprend apezaka makasi ezana bato musu baza wana bakanisa peut-être ce bango pena ba longwe oui rampena azu pena pouvoir nyonso héritier Watanabe apesi bango mais tout le monde le contraire voyage aux États-Unis batika la ba na bango mutu mususu vous comprenez mais nazo expliquer la vérité parce que yo mutu minga na registre on a héritier Watanabe a rien héritier Watanabe azaki na groupe ya ranson babenga ke déjà boss live akabara $100 $200 $500 sans quota là on s'en prend donc azana ta ko landa bana o bazolanda ba $100 na podium na C ya podium ti Marambo eza matata Lionel Saïd azotala biso en direct des États-Unis pourquoi pas Neri matata Nestico ezai 62 SPRL papa na Nerbi na kata New York na bosani ote minon mwanza dans la simplicité toujours travailler ce qu'on appelle ça mingi merci na Pidel Nganga babi un bon tonton na kata Dallas ba bonne guérison na yo na okaki ba sango accident mais nzambe azala na yo vraiment abatela yo grenade toujours continuer ba masolo na biso ba fan na bino ba lobi bino bozo respecter wirate est-ce que vous yebi que lipambole utaka likolo zo kitana c'est déjà faux c'est déjà faux c'est déjà faux c'est déjà faux héritier Watanabe est plus fort yé moko nanu na yé moko na bien plus fort que nani non lo ba plus fort exact que au memanga na registre peut-être à 20 sonnes non lo baza plus fort na yé moko on s'en prend sans compter ba musicien wana yo zotanga wana héritier na rien envier et pas bango mais bino bozu ba image à concert ya molili ya mabe we le kai na ngula botiene internet soit disant que we rabeti pia ka contraire bino mboza na pia ka vous assure qu'il héritier Watanabe na lobby tika wana za nango ba montage eza nango ba montage bolukeli ba image moso ya wapi o monter ke no butali héritier Watanabe na mboko ko sala pia ka te
Tout tu beta concert mon dimanche passé na Planète Beach sans publicité. Biso mo kaka oui mo ko lobaka de bouche à l'oreille. Plein. Bosso ya bandero le mataki. Botala Romeo Golf sans disque, sans quoi. Tout sika kokanisi la mutu mabe esika mabe zati. Oson prendre ou biso to makambo eza retirada, makambo eza wanati. Makambo eza retirada. Bato bazozela wata koyemba nini, wata kokende wapi, wata na biso ke bako comprendre te omoni. Peut-être bon c'est l'héritier. Bango bon c'est l'héritier. Mais ngande nazakane na expliquer bango ki ba comprendre ba c'est l'héritier te mais au monde est-ce que la pulga ba mona le magma ba mona Cosa Nostra bref 32 degrés. Ba kombo na nyoso no ba découvrir la pulga te ba e bien que héritier. Est-ce que baby le magma so zo manini? Ah ba word zo zakuna. Ba musique de recherche soit qui. Ça lève c'est moi. Non, bon, il va te s'il te plaît. Non, ça lettre pamba. Yanga, te yanga, ba yi banga ba cri. Ah, ba zo yi banga ba cri. Mais le bon vérité te, ba zo yi banga ba cri. Non moi qui le ba cri yo moko zonyo bia. Na bien ngo. Tu comprends? Voilà. Soit na l'équipe télévision na Kinshasa parce que nga soit na lobi ba to yo ka ngai. Parce que ça un animateur moto na mboka oya biso RD Congo bangsanga. Amene so vérité te. Selon yo. Dada ozala nanga avant to kota net na bengi sarana cha kutu paquet nanga ya muke Angers ki animateur oya moni pena ki abwa nanga aya na foot l'espace na nyaya. Tout solo la rat na nyaya. Oh, je suis le seul animateur. Oyo. O nazalaka na orchestre te nazalaka propre. On comprend oye bien ngo. Combien ah, mais n'a pas vérité te. Nazalaka propre sans orchestre et les lois sont nazani héritier watanable. Combien d'animateurs belé bazala sans orchestre ba koma fulu. Parce que ngatanga na ba kombo. Ba tu bi musamari, oui musamari animateur mo affaire kala. Yé na se ba benda ki na poto. Tanga kufat. Ba tu bi. Merci pour beta kitoko. Nazo solo la masolo nanga komimanga na registre mo boete. Comprendre baza ba animateur ya Mickey komimanga na registre. Merci. Merci azana ba cri o bato ata o bazana sima caméra pembe na Congo na lobby Congo Congo tozonga CV moni lelo na sala CV ezaka ke CV nga na sala epezaka te nga azaki paka bosa animateur titulaire ngata on a beti voiture sans moteur ba animateur ebeli bazala te tozo trophée tana beti nyao odinze mwanya ou non générique non ngam na boa ka bat bazate mais beta élection batu beli bazala te mais le problème est que orchestre nga nazala ke pesati so orchestre nga nazala ka mais non c'est plus vérité moni aboni la vérité makamo yo madame nga zo comprendre orchestre nga ya ka bosé zo pesete ya le orchestre nga nazala ka et pesate on s'en prendre parce que ba massa to ke normal mais taka bosé ndinga otalo na ba musique tout na banzembo tout yo boaka pa kabose so kabose otalo lelo yo lo baneni non le but c'est vieux na linga ko makasi c'est tout ah yo linga ke lo orchestre ne pesate ah mais orchestre ya vu blumbe pesate selon yo ah non et pesaka te tout c'est comme maman mususu et pesaka zakala ha ebeta batunyo na kin ba eza confirmer yo ngobo ya zakala est-ce que à quoi bon muto boa ki zakala ha succès ndongo zolo bana ba moni azo matawewa. À quoi bon un musicien bois qui ndenge solo ba na d'après yo ba moni azo la 207 na victoire est-ce que so mona grenade au matawe wa 207 na vie succès il faut tambola na ba makambu nango succès il faut tambola na ba makambu nango tango tonyo ko maka na studio tonyo ko maka na créer ba créer récite nango za la retomber et ya ba voyager bien ba musicien ba ba standing ngala peut-être nanu pété mais grenade arraché na bien. C'est tout. Comme moi, on enregistre, on a fait. Non, comme ce soir. T'as des animateurs à part yo. Animateur qui passe à la fierté à Congo. Fiston Lobesso, Tigre, à la fierté à Congo. Bill Clinton. Yo, ok, na Bill pour Bill à l'icolo.
mais à ça la fierté Congo na génération nanga natangi déjà lobele Eclipse mososo azaya yote Eclipse amli Eclipse ali ko ndé na génération nanga yo pimbu ndenge betete mais à ça la fait obinga natangi lo de Eclipse ali ko le Eclipse o tena yo grenade zonga rappel non bien pourquoi okumana bon c'est bon obino no chaka Natino so obino no chaka na Congo mosala ebele ye aboka bien. Merci beaucoup, ça fait plaisir à Madombunga ya Fiotingoma, pourquoi pas ma grande famille, la famille Kanda Kanda, au Bazota Langa partout Ramsès Kanda Kanda, petit frère propre na Katamboka Mali, les autres là c'est bon makasi, na bosani yote Fatou Kanda Kanda ya Yves Mwamba na Kata Bruxelles, na bosanité Monique Kanda Kanda grande sœur propre, pourquoi pas ma maman chérie, mère top kilo mboka de gros bisous na Kata Angola, Kalate ba mère bazoya, pezo sala bien na moni raïs kanga komo signaler ki to komi na suka, mais ba les amours qui toko makasi en tout cas émission oyo na sali yango vraiment mingi pona batu o balinganga ezaki pena moi registre pena oyemba moi trotter batu bayebi ke grenade abosaka bien parce que ba mission belé za na so cliquer ouais donc bayibi ba plat toujours préparer plat ils ont bloc photo présenter wata donc boka boyo ki yango kuna faux peut-être créer linga kanyilo makambu yango wana donc Papi Villa mokonzi ya Lyon, Nzambe ya Lyon, Ezayo ndeko na ngai, venanga kije kapitaro, bato en tout cas o babenga nga. Dada, oyebiko na sepelaka na bato nanga mo bo sans succès. Parce que lelo bato comment babenga bato ka succès, soza na succès, azo benga. Conseil nga na opesa na bandeko na biso ba en Europe, to na Afrique. Tous les bolingo mingité ya succès. Zalaka na mission comme ça mission camarade na yo ezalate arobwaka yo. Voilà, c'est ça. Vous comprenez? Cadet talambote, kolimbisa eleki nyonso talambote, pesa bébé kalishi mbote, venanga kije kapitao, patu soda beauté suprême, wana ba batu nanga pena ba bengaka ngai stone convita ya baston en tout cas na lingi bino trop na promettre bino émission mususu encore 3 ou 4 semaines so dadaka aux à dispo tous à la pena bien batterie solo clavier zawana pour comprendre sikoyo côté na okena batu quoi mais trop bill pourquoi trop bill ndeni pourquoi bill ya solo mais soy batu ba singa ke no ke trop bill na OCP na ngaza muta sa mamba bien na boka pe ba cri na bien donc c'est ça azana ba cri belé ne sikri nini o ka yo OCP là yo singa ngai so e komi bolo baka ke no facilité za côté wana ngalinga na yo kenanga baba mwenu balunda ka bena kwenda nabo bagandisha chula kumatamba chela mai mujitanu mema kufwa mudisa mbombu kunshika bo jaluminga mema kubashani benalo bana bonsu kulutanda bo wa mai kachanga yaya kungana njeka badabi bota bimasha bisubwe c'est ça. Merci beaucoup. Exercice. Toko mi pena suka moi liluba suka sortir album ti lelo non bo confirmer té nanuté on est encore sur les makusa netolo bana lingala quoi donc toujours bosser héritier wa tazo bosser bisope batunaye toujours bosser bozana bino kimia retirada bozala jamais décis c'est que na ba fête à Tourbina monté peut-être quelques morceaux ceux qui ga emo 32 degrés talik peut-être quelques morceaux ndega décidé quartier général batutu ba soutenir héritier wa tanable bozala toujours sumanaye bozala décidé grenade azawana mien kende bozo lingate mais je suis très bien na kati orchestre to enviarate que non pour moni muninga bazo pesa boyo bazo pesa te non naza patient et le quoi bien on est où mais la et puis c'est tout quoi donc batunanga na habité très important ils ont déjà sur le marché film déjà sur le marché le padre à boire moi le morobo et venayo na habité sur rolo ba moi le ba mo par rapport na donc na yoka 13e apôtre vrai album quoi vrai album na yoki quotité na yoka ki na yoka sous film donc kitoko ba donc ba tout
Batutu va travailler bien. Batutu va travailler bien, quoi. Okay. Merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de notre mission d'aujourd'hui. Merci à Raph Nguindou, le patron, le boss, le PDG à Congo Promo. Merci beaucoup à Raïs Kanke derrière la caméra. Pourquoi pas à la grande équipe à Congo Promo, en commençant par Serge qui est notre coordonnateur. Je ne sais pas si vous avez moi l'ilobal sous Roko Bakisa, tokopé sa numéro, nous y a contact dans ma famille Nyon Soazolandayo, loko la bozana nous na studio pour n'a pas dédicacer ça là bien. Ouais, bah tout d'abord, on a un numéro, on a un continue bien, on a perdu un numéro trop, on a perdu un téléphone, on a un numéro, on a tout. Papi Villa, Mokonzi, ya Lyon. Papi Villa, Mokonzi, ya Lyon, Cadet Talambote. La belle taille, la taille fine de Belgique, pourquoi pas à Ninel Chama, Christelle Kalonji, Black Line, Bébé Kalish, Batutu Balinganga, numéro dans téléphone c'est juste 097 58 54 784 097 58 54 Batubaye Badia Kodamboka na biso barana de libanda Congolo ko ba Kodamboka nete point donc 097 58 54 784 Batuba benganga to solo en tout cas Batutu ba benganga na lingi bino mingi ba basi tout Grenade linga bino trop pas tout soda beauté suprême et là wana ezaka pour éviter ba fille pour éviter na to côté marabiso pour éviter na ba fille ya batu balobalanga bongombo bato barana ba ebi Grenade noko noko pena quoi donc mingi Cadet Talambote ne dédié émission oyo Cadet Talambote la taille fine de Paris na peso mtu moko te so na peso yo o CP là akosanga boite ko na peso te yonde ubwaka isala bien comme Cadet Talambote na bwaki Cadet Talambote Cadet Talambote na peso banga s'il te plaît donc mutona sola na bino quoi c'est ça donc to balinganga na lingi bino to c'est ça merci à toi tata merci beaucoup Grenade merci beaucoup à Raïs Kangi merci à ma grande famille merci à tous mes fans kandé na bando lo balabino je sais que vous avez vraiment aimé cette émission et ça le plaisir na bino nyos o bolingara biso on est là toujours sur www.congopromotv5.com ya Raph Nguindou le patron le PDG Oyorbo ya babisa mon king avec Dada International la réserve de la presse. Merci beaucoup à Raïs Kangi, bisous. On se retrouve à la prochaine. Bye. Raphaël Nguindou, I'm your brother. Raphaël Nguindou. Vraiment la PCO, Mokako soit kende liboso. Nous ça la fierté na biso. Congo Promo. Oyo ezabu ya busambate tembe na mutu te. Mikolo Congo Promo nde. Trois fois Congo Promo TV boya sel mokili na esia ingénieur Raph Nguindou petit non monsieur ouais Congo Promo TV toujours en direct pour la Portonios Belgique la Portonios ouais balobi Raph Nguindou Congo Promo à suivre come on yambi toujours idéologie ba bibolandango li solo oye ok et simbi aspect te masolo se fond mais silite Congo Promo toujours grande puissance come on www.congopromotv5.com chez Raph Nguindou Congo Promo qui torcos net na film Congo Promo babundana nango quoi comment États-Unis d'Amérique parce que tous na Boston on a Raph Congo Promo monde entier international n'est-ce pas donc qui ni dobi biso de kota tina bakini Tara Congo Promo, to kota partout. Bango ba limiter monsieur le kota partout. Donc on a vu biso Congo Promo numéro 1 site tout. Congo Promo. Ouais. Pour Congo Promo bi Congo Promo né au site ndanga mabete pena pour ça site dans niveau des États-Unis des fois. La qualité c'est notre passion et votre joie c'est notre bonheur. Alors voici pour vous la salle des fêtes Les 4 filles pour tous vos événements. Cette défaite les 4 filles pour tous vos événements, baptême, anniversaire, conférence, séminaire, mariage. Une seule adresse, 1 rue René Mayer, 77 127, lieu 100.